Kinshasa, oye! Eunwe! Embazie! Kialumingwe! Yangalala! Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nkamba atindeli bino mbote ya mingi. Ndenge papa José Kisolokele ayebisaki bino biso toye. Toye kovanda te kasi toye pona musala. Bolingi bie bolingi te. Lokola toye na ndenge boyambi biso, en tout cas topesi merci mingi ya esengo. Toza presse te. Kokeba te tokosala 1 mois pona misala. Nantina musala tozana ngo ya nkendolo, toboyi, tovanda, toboyi pe tokangamiso. Tovanda? Tokangamiso? Tokosala bie tokosala te. Kimbangistoye! Kimbangistoye! Mukolo mususu papa mfumalongo alobiete satana asengaka ye 10 ans. Nasimana yango aye koloba lisusu ete satana asengaka ye 5 ans. Na l'an 2000 na yoka lisusu papa mfuma mbanza alobi ete satana asengaki ye nzela arenie lisusu. Tozalaka pembeni totunaka ye bongo yo papa olobi nini ye alobi te na kopesa ye nzela te. Kimbangisto ye te papa atiki biso atikalaki kopesa ye nzela te. Boyoki Kimbangisto ye. Est-ce que biso topesa nzela? Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Biso tolobi ete toye kovanda 1 mois tokotala soki ndani ya kopesa nzela.
Kimbangiso ye. Biso tokoloba na yete azala na biso distance. Eza boyete Kimbangiso ye. Tango oyo ezali ya bana ya Nzambe. Eza boyete oyo etikali mukolo ya yenga tobombi koli ya malamu. Kasi kuna epai ya bapapa na tiki molili motere ezali me majute ezali te. Tokopesa be tokopesa te. Kaka sikasikawa tosengi presence. Menda kobondela libosos tosilisi totisani ya presence. Eza boyete Comme ça lobi tozongisa mutuka toyokani tokobondela tusamba. Munazola kwangeseye mwane mwanda velela. Tata Nzambi mfumu Yesu tata mwanda tuvutudie funda lya matondo. Kadibelu tukebele lumbuki ya mvimba. Yebetu tutukili kuna Yerusalemi tuziluaka kukinsasa ngeu tukebele nzile